Mbote na balandi nyonso ya Océan du Congo, pe ba fidèle abonné na biso nyonso Océan du Congo. Merci beaucoup Nzamba pambola bino. Ndenge bo mesana kolanda chaîne na bino Océan du Congo. Oye bombela kabino ba vérité te toujours elobela bino ba vérité. O nyonso ibatama na se ya mai tout na se mabele. Chaîne na bino elobela kabino ba vérité. Participer mawa na République démocratique du Congo. Na o tozali komona. Et avant na banda koloba makambo nanga na pesi na ba bonne guérison na maman Océan. C'est grâce à maman Océan lelo bozali komona ngai kabuya o boyebaki bongo na sima ya caméra kasi lelo aza bongo liboso na bino pona kopanza sang. Participer mawa na Congo. Danger ekoti na kati ya Congo pi na capitale ya Kinshasa. Tokomi kobanga. Kala o toyebaka ke bato maboma, toyokaka lisula bato maboma, o bato maboma. À l'époque ya musée, bato maboma ngwezongi lisusu. Oromona mutu amitiki, amisali soki ndenge nini, so ndenge nini. Mokoya ko contrôler obe na bilamba ya soin, na mbongo ebele na poche. Ndeko Moïse, tselanga na vidéo na ndeko wana. C'est pas normal. Monsieur, on a coupé taillot, matasi, on a regretté, on a libomate. Yo libomate. Mais ça. Ah. Comment on classe? Ada libomate. Monsieur, yo akosani baba muibi na bozo abilo wana akosani baba Oliboma te. Oliboma Yo somba crédit. Osomba keji na shop. Osomba keji na shop yo. Oliboma te. Monsieur, ça va. Okomi oloba. Yo wa baba okosi osa baba me okomi oloba. Eloko oloba wa liboma de. Liboma sombi kredi na shop. Iboma sombe keji na shop nano bomona hotel. Ochubete. Akosi ke aza baba me akomi oloba. Avanti. Monsieur tika bo investi. Akosi. Investi na e balo wala. Batu baba mabiso ba. Bango yeyo. Yo utu api. Ochuba ete. Iboma mayele kwa ucho soma keji na shop. Oliboma. Aba de mafimbo ngole bakye. Aoloba. Ngole bakanga sina. Nani sewa. Shayawana. Bana se. Manda. Oka monga Oke soni. Yo, baza libomate. Mutalobi normal azana la bilamba ya bien. Voilà bilamba. Kala bilamba yango. Bino moko bomoni. Ndeko wana. Amisali lokola ke ye mutu aliboma bandeko baye ba contrôler akosani na kokoma baba mais aza mutu normal. Tala place Congo ezokende. Mais silence koto pa ba konza Congo. Ndena yebsa rabina habiti chaque politicien so bimsa album na ndenge na ye. Politicien moko tazolo ba makambo oyo. Petit peuple de biso to commune insécurité. To lo babo koto ndeko kasungwa bimi. Alobi oya ko lo insécurité na Congo. Oya ko lo insécurité na capitale ya Kinshasa ndeto kokanga ye. Papa langa kasunga. Est-ce que ba vidéo yo zo mona ngote? Lobby. Bokolanda vidéo, j'espère que ça déjà dans la chaîne.
nde na mesana ko yebisa bino biso toza chaîne auto ke naka partout makambo mabe sala maka toza ki bongo na changu peuple akangi Rwandais changu bazongi changu akala batumba Rwandais ba policier ba yeba botole ba policier congolais bozo botola ka ba Rwandais wana na posa na yeba na poser bino na mituna bozo botola ka ba Rwandais wana bozo bomba bango bozo tia bango wapi bozo matsaka bango na avion bozo nti bango Rwanda ou bozo so bango bozo kotsa bango na armée na biso to bosa na bango ni po tozo mona ba vidéo ba Rwandais bazo bomba ba congolais ba Rwandais bazo kata ba congolais bino soki ba congolais ba kangi Rwandais bino boye bo récupérer Rwandais wana bo bombi bozo sa na bango ni politicien moko tazolo ba makambo soto lobi ote balobaka toko kanga bango so balobi toko sala boye bisanga ba politicien congolais boza peuple et on a semné que to longa na biso na sima ba politicien bozo yokate nazo ya kobeta mbela chaque fois peuple congolais to longa na sima ba politicien balingi biso te na bisa ki bino dernièrement soko yindi ba politicien baza capable ba resolver ba kimi ba kei bongo ngana to kokima tant nous sommes que ba politicien congolais balingi biso te biso ba peuple toza koyoka te toujours to nzali ko kolanda ba politicien na sima boye bisanga danger ekomi siko na minso na capitale politicien ni nazo lobelango tant peuple azo linga telema politicien na politicien aya abimisa album na ya sika ba politicien spectacle politicien na politicien komi koyela biso idéologie na po abungisa peuple makaniso aza nango po peuple alingo telema peuple akomi éveillé peuple azo lingo telema totali kotoyo mboso na bachi bayeli biso makambo album ya ona esa bino chaque politicien so bimisa album na donc tito comme décembre toko bina musique ya lolenge na lolenge peuple alingo telema mboso koto na bachi baye bango ba kene négociation pour na M23 est-ce que biso na temps toza na posa makambo wana Nata o mboka ndenge ezokende biso toza na tap na posa makambo wana obaluki botali tuyo majesi koto na États-Unis na Canada bimisa album na sika ke koyemba Congo nde mboka tokomi na ba politicien ba musicien na obenga bango ba musicien na za na raison baza na bango ba musicien ba to kosa biso baza ba politicien po oyo peuple aza na posa politicien lo ba politicien zo lo ba te mais politicien zo ke sala makambo mususu tala place mboka kei nande ko Willy Mishiki soki Willy Mikishi soki Willy Mito yebaka ya bunga kala ya ona yebisa bino politicien na politicien za soki abungi abinga pena luka na zonga na scène ya bimis album na ngapo ebina mapoba yebanga o yebisa ka biso ke soki papa Kisekedi azongi lisusu na cheli boko na nga jebo kata tala ye wana zongi su na actualité po yebisa biso ke soki Bunagana ekei est-ce que Bunagana ndeza Kongo bobumba yo papa soki Willy Mishiki biso to yebi yo wapi Congo ezokende wa ba peuple congolais to longa na sima ba politicien tala insécurité obiso to komi nango peuple congolais mususu amesana na e ko sala musala na 20h ti 22h peuple congolais mususu amesana na e ko sala musala 22h ti minuit azongi ndako bazokatela biso air yango na lobi peuple nyonso to ki ba pesi message na bango ba lobi ke ko banda âge à 10 ans ti na 35 ans ba sala biso bouclage yango na bi peuple nyonso biso pe bouclage na bango toko poto bi ke bouclage wana bazoninga bakosa biso babomba biso pour ke bakotisa bato mabe na mboka mais biso bouclage na biso eza opération tumba pine na balabala toko kende su ba veye na église te ba veye komi na balabala chaque commune to sala veye na balabala biso moko to veye po na mboka na biso tocha mutema pona ba policier te po ba policier biso tocha mutema bazo sécuriser biso le contraire nde bango bazo biso mabe alors biso moko tokoma ba policier contrôler ozana yeba on azana azanani po danger koti na mboka peuple atelema lo ba général Kasonga lobi o remeka loba ki insécurité za na mboka na kokanga oh général Kasonga olala kana Kinshasa to olala ka wapi po loba ke sécurité za na mboka te soki sécurité za na mboka te bouclage bo uti ko sala na mikole uti ko leka na barumbu bo sala ki ngo tinani soki sécurité za na mboka te lobi ba yebise ki oteki ne fo bank bakanga ki Rwanda soki sécurité za na mboka te video na uti otela bi ona to otela bino awa e sala mi na changu na masina awa kota rai est-ce que bino ba video bo mo na ngote po boya ke sécurité za na mboka
Congo ezokende wapi? Un peuple a les ma politicien et la musique inae. Un peuple a ma politicien et la musique inae. Peuple congolais. Na rebisa ki bino to na biso le roi bana moko tata te mama te to za tela tela. To bima to buna pona mboka na biso. To tela ba politicien te. To longola mdeti nga na minso kunde na abuya. Il est 2023 pa na ngeza na ngol susute. To longola mama il est 2023. Pour Herbino bo boule 2023, oh Rwanda se préparer pour na ngana yo yebi angote. Pour ceux qui ont l'année de déjà politicien 2023, tu as la tola muki 2023 on peut te combien ngote ngana yo. Tant que tu es rebelle tout le temps, peuple congolais tout éveillé. Peuple congolais tout la muka. Tout le monde a sima ba politicien. Ba politicien ba reproduire biso ne lo roman roté. Ah kalamingi ta ba so désarmer ba soda na biso. Ba so boto la bango minduki. Pourquoi ba soda congolais ba boyi ba faire des na biso abi ba kotika mabele ya Congo atanda mwe kendete. Bango ba yoki ba ba désarmer ba Congo ba soda na biso ba boto la bango ba minduki pour M23 déjà kalamingi ta to so loba. Azo ya déjà na capitaine na biso en Kinshasa a. Ya wana lobi tous les soldats ont un souci en mboka na e. Bobo mata minduki na na ba cité. Boya ta repesa biso petit peuple to so ta minduki na bino to bombango. Moi na neso soldat oh yebi ko bimisa munduki atata na okenda robunela ngo kuluna ta ekoki bato ya robunisa bango wana to fungola misu biso nyonso ba soldat to fungola misu na bisa bino so batake biso na bino nyonso pe ko c'est important c'est ba kotake biso na bino nike ba kotake biso batiki bino te biso nyonso na bino po mona ke mboke kei ndeko tselanga video wana ya ba Congo central. Tu comprends de ma belle o bateka. Tala bakamo basali banda atina lufulu. Mabele ngo ya nani? Tuna siko mama oyo tozala mboka Kilumbu. Tozala mboka Kimbongo awa. Ya Kimbongo. Siko mabele bateka on a deux parties tondeni. Tu comprends de ma belle so bateka on a deux parties tu comprends de te. Siko banani ba yoko sala massacre bina mboka. Batu o ba wuti soki mbanza ngungu ba Roger na kati ya cité ba yemba la moko ba yoko sala incendie ba bimisi biloko. Après batumbi bandako batie batu na camion to yebite soki baketika bango wapi bakangi batu lowa ba prisonnier bakena bango to yebite bakemboko bakesika nini to comprendre te baza ba soldat to ba civil ba musu baza ba soldat ba musu baza ba civil bolandi video wana na yebisa ki bino ba entouré biso dina Congo central ba komi tala place Congo ekei politicien ni na obeta lisolo Congo central. Bolandi video ya maman onenga zali koloba. Yebisa ngo koloba ke maman akosi. Tala mboka place ki. Koto to vanda to bunda pona mboka omona koto ba politicien ba bibi ona wa bibi na misiki na ya sika. Oyo koto ya koloba lisola boye na kokanga merci. Na papa na nga Denis Sanga ningo panza ki bango lobby na Assemblée nationale. Fo boye. On a soyé bien bunda pour n'amboka na ye. On a soyé ayebi azolo ba vérité pour n'amboka na ye. Mutuma ba kosala ma ba zate mais soko za nungu ba kosala ma na bi peuple congolais nyoso. Oya zo bunda pour n'amboka na ye. Et loko moka mabe ko komela ete. Ezalo za politicien, ozo za petit peuple. Et loko mabe ko komela ete. Ba chef coutumier, to za ki na bino lobby. Na sepela ki na message bo pesa ki. Bo lobby bo telemi. Tela ma vidéo chef coutumier wana lobaki. Mbote chef. Mbote. Par rapport à Rankine et Tekeya, vraiment, par rapport à des ordres Oyo et à Bateke, na des ordres Oyo et à Bateke, na Bayaka, ils ont des ordres ba politiciens ba côté na kati. Parce que banda bukoko na biso muteke na muyaka et dans la République démocratique du Congo, les gens les plus sérieux ils ont muteke na muyaka. Ba bunda kate, ba soa na kate. Alors makambo nyonso yo omonike ba politicien ba bandaki ba bandeko ba français les Congos ne seraient pas divisés, les Congos ne peuvent pas trahir le Congo, on ne peut pas faire ceci au Congo, mais bangomba ba politicien ba ena no ba diviser Congo ba kati ba bimisi ba province ba kati kati ba province ba sali ba découpage wana nyonso eza ko diviser Congo ezali ko créer ba désordre tango tozala mobimba
babiloko wana ezalaka te. Et puis muyaka na muteke bakoki jamais kobunda bitumba babanda mitumba moto komikata ba machette, non. Et la plupart bato yango wana bazokata kuna ezali. Et vraiment, je vous dis clair que les politiciens basali ba jeu wana. Ndenge basalaka ba jeu ya nakasai. Ti suka masolo et yaki ba politiciens. Problème ezate ba continuer na bango ko créer ba désordre na banzoto na biso ba umbu na bango. Mais kala mingi te bazo suka. Oyo azali en tête à désordre wana vraiment, je ne suis pas sûr que akoki ko fêter fête ndenge moko na biso. A moins que ne ko fêter na ba oyo bakati mitu na ba oyo batumbi moto. Mais oya côté na likambo na tête au fêter na bango. Mais oya côté na likambo ya bateke un politicien côté na likambo ya bateke na bayaka. Loba ke mabele oyo. To vanda ko vanda mutu adefa biso yango. So mabele bakoko na biso batikila biso yango. Bino boya bo banda ko boma biso. Bo banda ko kosa ke bateke, bo banda ko kosa ke bayaka. Pratiquement impossible. C'est-à-dire qu'il y a l'anguille sur roche. Il y a l'anguille sur roche. Ngai chef coutumier monsieur Alona Mukui Magellan. Nazali de Gungu, Nazali de Bandundu, de Kwilu, vraiment, makamwezo lekawa, n'importe ya Kinshasa, ezo plaire ngate, ezo salanga souci. Même makamwezo leka na este kuna, c'est plus grave lisusu. Este wana kuna bazaba ndeko na biso. Yango ngala lobaki, bino ba politicien, bokende signer ba accord, bozui ba accord non, tozwa ba Rwanda, to kotra na Rwanda, to ya ko benga na dictateur Mobutu. Et puis Mobutu azali déjà malade, il a fallu botika kufana ebo zo pouvoir. Bino bokeko soki bo signer ba accord kuna, bozu ba Rwandais, boyena bango ba M23, ba ko créer ba désordre awa, ti tango ba bengane dictateur ango au lieu que maintenant bo bongisa ba accord bo salaki na bango, bo bongisa ba accord wana te. Et comme désordre lelo na lobby ko boma bato na este, lelo na lobby ko boma bato na este. Et pourtant biloko wana eza malamu te. To lobby boye bino ba politicien bo suki saba désordre à est bo meka susu te ko influencer bato bino ba politicien bo suki sa désordre oyo e koti na kenge awa e koti na plateau oyo s'il vous plaît to sengi na bino boye ba ke lelo vraiment na yo est-ce que nani politicien azakuna aleka Mobutu na maele ou bien nani président oyo ya mokonjo ya koti na Congo ya aleka Mobutu na ba pouvoir nyonso wana non. Et puis bino bozaba président bozaba konzi bozali ba premier président te bozali ba premier politicien te na Congo awa na monde awa non boye ba bien que bokota na ba cercueil biso na bino tokozonga na mabele mais un jour tant tokende kuna boye ba bien que Nzambe asambisaka bokozala condamné bino na ba richesse na bino Mobutu abetaki batolo wa boye na boye est-ce que boye ka lisusu ata mwana Mobutu moko quelque part azoloba est-ce que na miso bomona mwana Mobutu ata moko baza wapi parce que tata na bango tambola mabe olipo bokisa ba venir pour na bana na bino un jour okufi totika na bana tozo yambana très bien beaucoup menga ko kene boma batu ko kene ko kata batu mitu ko tuma batu moto ko sala boy na boy vraiment bo suki sawana merci monsieur le journaliste na banzi na suki wana wala zala matoya koyoka ayoka merci. Na landi bino bobi botelemi kaka nde bolobi bongo na munoko te bango te pona nini te botelema bolongo na sima ba politicien na bisa ki bino so ba botoli mboka na bino pe bokozana nesika te ki chef coutumier na bino bokozanga nesika kosala ngo peuple congolais telema bunda yo politicien yo odistraye o koto ya loba yebisa ngo posani na loba makamba peuple makamo eza koliko posani na loba ngo ce peuple congolais lobby côté politicien téléma lobby ce qui peuple congolais lobby donc tout tika na biso donc chaque politicien sur un album na concert na sika ba politicien lokuta boko suka mabe oh nyoso zo kanisa ke Congo kokende te Congo kozala toujours uni tozongi sima poto tala bino mais tozoya bino nyonso papa muzita lobaki déjà Rwanda tokokomisa ngo province na kati ya Congo tozongi sima poto tala bino ko katete ko zongi sima poto tala bino bokantoka boyo botola mboka te tozongi sima poto tala bino bepe congolais nyonso bana changu bino batbola musaka biso na moni ke bino bolamuki espoir musée atango musée zongela biso bolongo l'esprit bokangi Rwanda bokena ya bokoko bomba ya bokena ya bokoko kosa bopesa ba policier te bokangi bo style na ramba la moko
Police pas koya pour défendre bo sangisi pena ye na Rwanda wana. Poto so eba oya biso na oya biso te. Opération biso no so tozola ya libana to songeli makambo la libana bangonga ba siffler ba pneu biso so photo za nango. Bakomi ko yako kosa biso na batama boma taba Rwanda ne bakomo mona ba Rwanda. Bazokanga Rwanda mutu alibama na $3000 na poche. Yebisanga so peuple congolais telema lobi lo bake na kokanga bino. Oya ko lo bake sécurité za na mboka na Congo. Général Kasongo, est-ce que yo Afrique congolais? Ba mozo lo bana, est-ce que yo Afrique congolais? Soko lingaka mboka na yo. Est-ce que penda yo Afrique congolais ko lo makambo zo lo bana? Ata ba lobi ngo liboso na bino bazali ba diriger bino baza ba Rwanda. Est-ce que yo ko lo makambo peno zo loba? Ou le loto ki Congo ekangola mi, Congo ezongi mobimba. Est-ce que bino boko za na Congo? Bolandi chef Coutumier na makambo lobi te. Alobi ni, bo sala ka malamu po lobi soki bozate, ba na bino batikala to yamba bango to za bien. Ezate ke bozo sala biso mabe bino boko kende ba na bino pe ba koma katanga tanga bazanga esika kofanda. Po mabe bozo sala biso ba na bino boko zwate sika na Congo te. Pour que ba na bino bazala bien, bino pe bosala makambo malamu ato zate matobi ke wana mwana kingani papa na yasala ki malamu na Congo. Teto za na mwana e bien. Mais tel loko yo ozo semele biso soki kutu nga petit peuple on azala nga mutu te na ko luka na pesa message yo lobi te. Mais yo zo loba message ya bongo. Est-ce que vous avez un frère congolais? To boyoka rapasi pona Congo pour que le bamamba bon oya ko loba keseki nana ngwa kosi ata mwana ya 5 ans mwana ya nini na yebi ke insécurité na Congo na minute yo comme nanga yebite ke insécurité na Congo ezali na yebite na minute yo muto ne so afana na capitaine kisha nanga yebite ke insécurité ezali muta komiso abimi 500 luka fona luka na so ngana bana pembe na ndako nanga yebite ke insécurité ezali pour loba ke oya ko loba insécurité ngana kangie yana lobi ba politicien congolais nyonso na lobaka ba politicien congolais na sangisaka na longolaka te ni na majorité ni opposition na sangisi bino nyonso na yebisa ki bino to pona mokonzi sans élection to ko cha mokonzi na élection te bitumo ezo to so bunda kaka biso moko ti to ko cha mokonzi biso to ko linga pona moni ni opposition ni na majorité mokonzi moko zo loba te. Olebo ya to buna pona mboka bino boki ofana na bapoto soki siko lelo poto ngo boki ofana ba yeba kangi biso Kongo apu boko zongela bino ba politicien boya to va na poto boke lukan est-ce que bitumeza na poto M23 bunisa na poto M23 bunisa ba français M23 bunisa a biso na Congo olebo ya biso soto va na Congo bo vieux peuple congolais bino boke poto lo oni boke oluka boke oluka ni na poto boke pa boso bambongo po boya osala élection mapona mi 2023 toni mapona mi 2023 zate Bolandi ba chef Coutumier ba wa ya koto ya to utaki ana mama osiana na son excellence Adolphe Muzi ba lobi ba biso depuis to banda to bunana nute teke ya ka to bunana biso na nute wala msukuta binga na biro na ngani na salaka boy na sana na bandeko na nga ba yaka bazana ba biro na nga ba to salaka na bango mais na comprendre te tu bolo ba ke makambo za teke eza ba politicien ni ba koti makambo kala mingte tozo tanga bino ba politicien boza simali kambo pour trop se trop na Congo kala mingte to kotanga bino batangi bino déjà mais to ko bimisa bino kala mingte ba boza simali kambo M23 o to bino boza na Assemblée nationale kala mingte to kotanga bino ba politicien lokuta ba politicien spectacle OK ozuma mbongo yo kaboli ba polo peuple congolais na nzala na passe ya pesi yo voix OK osala na biso spectacle biso nde toyaka otika bino na Congo balobaka mama soka komi na suka po abota zeme komaka pasi eza ndenge moko pasi ekomeli biso na Congo ekomi tana ngo ya kozwa délivrance peuple congolais nyonso azali kolemba te komona teke ya Congo tokomi na suka te tokomi na temps délivrance Congo elingo sikwama yango tozomona pasi oyo tozomona kolemba te pesa biso nde force tobunda mpo na mboka na biso
po ba politicien ba oloba eloko te politicien moko te azoloba ke naloba mpo na mboka na nga nabima aza te bango baokende kaka ke nakendaki nasali mwa eloko moko boye te na ntango eza makambo ya makambo bimisa peuple nde na balabala eveye peuple congolais eza peuple congolais kolala te lala libanda mais yo ozokende okesala biso baconférence ozokesala biso baboye est ce que na minute oyo towana ntango osala makambo wana soki na bimi na lobi ekomi mpe nanga kabu yo na ye sika na tv bokoma koluka nga mpo bozwa nimero na nga yo mwana oyo yo boye nzambe azali naoyiba eloko ya mutu te naosala mutu mabe te naoloba verité mpo na mboka na ngai sécurité liboso yanga eza nzambe na ngai ya likolo yo ata oyo oluki nga gauche droite so oluki nga okomona no ngai te mboka ekei me kokende te tokolobaki mboka ekei me mboka kokende te ntan ya kongo esikwama ekoki kongo ekomi na tala yango ya kosikwama bino bato oyo bozoya barwande oyo bozoya soki boyokaka lingala te bato baza pembeni na bino baoyebisa bino boya kaka nde bozoya me bozoya nde komitika bozoya mpona kosala action bokani te mpo bosala me bozoya nde komitika boya penda bokota bokota est-ce que bondima to bana okanga bino lokwa basili tele to okanga bino lokwa basili mobo oye na Kongo sili maele eloko osala o batina ke obosani okomi okosani mutalibo mokomo okosani baba to okanga bino ka lokwa basili boye maleme boya bokota peuple congolais oh tozomone lembiso te décourager te sala pete ke okima onga na katsa na ke nanga braza na katsa na ke nanga boete ta Kongo ko sikwa mekoki la pesi bino exemple mama so akomi na suka robota zeme komaka pasi makasi eza ndenge mo na Kongo iseko ya Kongo ekomi pembeni yango souffrance o tozomona ngo sistema ki yungulu to yeba ya biso banani ya mabenani tozo yungola Kongo partout oroleka boy koto batekeli bato boko baluka boy koto batekeli bato okobal sko vrai Congolais vanda wapi vrai Congolais kende wapi soto lobby bino bosoto lobby to kokanga bino no politicien moko te azolobela likambo oyo ni opposition ni na majorité Papa Félix senga na lobby soki oye osala ta conférence de presse moto point les points oloba pona likambo silence otikali po oloba te ba video abunaga no monya ngote ke video bunanga na bakaboli omoni video abunaga na te ba video abunaga na yo monya ngote peuple to bunda to telema to bunda pona mboka na biso biso to bundele loka mutu to zo bundela ne mboka na biso nzamba za na sima na biso bakoko baza na sima na biso fumu kimbango baza na sima na biso mama kimpavita baza na sima na biso to telema to bunda pona mboka na biso baya bakota ba politicien spectacle ba politicien bazo ke beta musique après bakoya bakosi biso oh boye oh nga kutu ya nga boye menzo ngane na se bazo ke ndolia mbongo biso na bino rendez-vous to bunana pona mboka après to retrier mu konzo biso to kolinga oyo kanisa ke ngam na ko diriger Congo 2023 ngam na ko diriger Congo 2000 kinganya papa suki to kopona mu konzo biso to lingi oko sutuka pe boye mwana 25 penda to tie to bi diriger Congo okamwe ba mama oseya batelemba loba mabe bande ko bwino batelemba loba mabe donc Congo so moni mabe ko loba te taba mama nde bana mkongo bazolela to lamuki to lali babi ke koto esi bateka bako yebisanga Congo la zangi nesika kovanda Congo la kovanda wapi yana beli bino na chef coutumier to sangana na minute sote ke mabe to sangana biso nyonso vrai Congolais nyonso soldat Congolais oza conscient na makambo ayebi ke za koleka ba FARDC
Bino bosinya kangenda, bino bosinya bobi ki tena libele na bino moko ko kendete. Boya bosangana na petit peuple, bosola na biso. Nayebi ke liboso na bino ba continent so baza étranger. Bali nga babe bisa morale, no boza posa ko bunda, boza makasa ko bunda. Mais boza nga babe bisa morale, so bali bobunda nayebi ke ba opekisa bino. Mais bosangana. Po biso na bino ne ba tout on souffrir. Boya to sangana, force na bino na petit peuple to sangana. Msupe mukonzi pe na ko pe na kati na bino ba soldat pe le pe to suzuki be mukonzi mo ka bibi na kati na bino. Po Congo eke mabe. Komona batu ba lobate na Congo soko lobi mabe mais yo zo boya ko bi keto lobate ke insécurité za na Congo be ba ko nga ba Rwandais nga moko lobi na mona ki nga imutabete nga lisolo te Rwandais pena bakangi opesha na kuto solo ba bibo kota te bozela na to luka to contrôler tam so za na biloko mabe to contrôler na ngai na mona ki Rwandais lobi na ba ne ko tete na kanti bazo ko sema nga moko lobi na mona ki ne for bank Rwandais bakangi ce peuple congolais tellement loba yo ya ko timider biso couvre-feu pas de couvre-feu veillez l'église du soutien biso tous les 24 communes veillez libanda neto mesana rola na baba to mesana rola na babalabala 500 bosomi makala café biso nyonso veillez mato sala veillez libanda tous les congolais na 24 communes veillez libanda biso nyonso biso moko to sala couvre-feu na ndenge na biso tu te rekomisa on a ma opération contrôler voisin na yo poza ba tumsu to fana bango ba voisin mona mutu avana ba face na lo pango bana kanga fongola raté opération contrôler voisin na biso moko to charge wana ba peuple congolais to bona biso ni policier ni soldat ni mutu moko na biso moko ba peuple congolais to charge wana merci beaucoup ndena yebisa rabino toujours bolimbisa ngana tunate azaki po nazo mona makamba boy nazo ka pasi pe nazo ka kanda po nazo mona makamba boy nazo mona politicien moko azo lobate ba politicien so silence ata moko ko teli lobate et ça langa passe ce qui biso petit peuple autour yo ka pasi bongo bango passe ngo ba ko te bango bazo ya ke ba ko sebisona mapona ma 2023 mapona mezati peuple congolais na komi na ngana suki émission nanga totelema Voilà un exemple on a pesi bino liseso na lobby maman so comme na suka avant botaze me comme rapasi souffrance comme libiso libération Congo comme pembeni tant comme pembeni to telema ba chef coutumier nazaki na chef coutumier moko na solo ki no pembeni makambo yebisa kinga bo salela ngo to telema biso nyonso to sangana ba soldat o bwana souci ya Congo to sanga na biso nyonso to telema to bundela mboka na biso système kiyungulu to koyeba nana lingi Congo nani frère congolais nani faux congolais merci beaucoup na ba inoso bokolanda émission oyo na banda kuna bino na ba téléphone na ba TV na ba ordinateur na bino pour continuer ko s'abonner na chaîne na bino Océan du Congo chaîne oyo et bon mela bino ba vérité te oyo ke na ko kunela on a vérité ya maman Océan soka lobi vérité boyebi mokili balingi vérité te Congo vérité nde mabe bo continuer ko s'abonner bo continuer ko tala biso bo continuer ko partager ba vidéo na bino ba message na bino ya malonga ko kombelanga message pour finganga te pesa kombelanga message o abi oza pe information o tindeli pe ngai pour que na yeba ko loba e ba bonne guérison na maman Océan kala mingi te boko mona yo pe mutu o senga kina mona ko komaki ke tindeli so numéro ya maman Océan benga kaka atapo bengi pa ndeko Bruno tuna pende na epsa kio bandeko bazana numéro ya maman Océan boso sololi na bango so zana loko PC ko komela maman Océan pour a continuer lisusu to azonga normal azonga en forme pour ameka ko pesa biso suba makasi pe mama yele lisusu ndebo moninga na zali koloba merci ndeko Moïse azaki na sima caméra merci na équipe nyonso ya technique ya Océan du Congo ngana bino to kutani mikolo mizali kuya bye.